Ah bon, on a peine à repêcher. Eh, Nzambe. De banda songi yoke lobeli. Zela nanu tika il faut quoi faire na. Vraiment, vraiment, Meta. Franchement, na évité, goût pas boyer. Il y a motivation, boy, to kozango lisusu. Ah, Seigneur. Eza vraiment mawape pasi. Yo moteki ba voice, bande de complexé. So oza mwasi to oza mobali, oza bande de complexé. Zozoloko kilo hypocrite. Zozoloko kilo zangeloko sala. Oteka ba voice soit disant na mwasi, soit disant na mobali. So na mobali na malonga, oteka voice ta. Oza complexé na biso? Ah oui. Bolimbisanga na ba président Duche na ba José Londres bolimbisanga au moins ba biso to mo tena susu to nga José yo gangela nga papa maso na bina sa ba émission c'est na sa ba émission na répondre gangela nga vie na nga en tout cas cette fois-ci na bo o comme ça né de trop to lembi to na ba responsable be na ba groupe Hollanda to ba mama to ba papa to tika ba mama ba wenzi na biso ata tiki 4000 na mbonga wenzi ta tiki ka mbonga mapa eza mbonga wenzi mais je sais ko peksa nga kute so mo nga internet en tout cas ça n'est de trop muto asa biso beza bande complexé amna bande complexé so ba ba na français na lobi bien ba meta ba za ba corriger o azoba o lokolo kilo to da mbalo o lokolo kilo so da mo so da lokolo kilo boteka voice na nga bo mitia mabe siko bolinga ni ne to ba to famille di bota to ba tenga kuna sana nga voice boteka ya ngai Tindela ngata na privé pardon baza awa bobimisa bango ko na be na loba pete biloba loba pe leki nga nzai ba ko publier nga ero. Boza bandoki boza bandoki vraiment mama ya kitoko ata mokie te ya kitoko ata mokie te tozwaki ide mutu moko apesaki ide awa ke tokotela mutu wana mabondeli bato wana babondeli tokotela bango nzambe abanda kofrape bango tolobaki ide wana awa mutu nyonso priere na azosala azangisa kotiaka yango na priere na ye te nzambe afrape eza kitoko te ya kitoko te mpona tomoni na bato ya mokili boye tozokoka te leki mokili boye ezosimba kaka te donc tomema yango sikoyo na nzela na bonzambe mpo nzambe afrape na bakitani na ye nyonso afrape mama Bonjour bandeko, bonjour bota mobimba awa. En tout cas, vraiment makambo oteka ba voice banda bondeko bobanda nango. Banda bobanda. Na ebite bambongo, sike bino fo boza ba riche bondi mabosala bandeko na bino moko propre mabe seki bafuta bino mbongo ebele mais nga kutu bate ebele tozala toyebi ke nga loba vérité mpo nga nakosela mutu likambo te nga naza hypocrite te nga so nafinga ye mutu nalobaki nafinga ye mutu so nafinga ye te so nayesi bino ke nafinga ye te nafinga ye te moko nga na oleka natangi koma mutu oyo nayebi likambo mpe o bref epe ye okosela te na obenga ye natangi na kombo na nayebi so omoni makambo osalaka osalango meme epa na nga moko kala mingi te nga na otangela bino kombo mutu wana na otangela bino kombo mutu wana epi na émission eza na privé te o mutu moko abenga na émission na tangi kombo na bato tu bayeba mutu ateka ba voice so bazata musu trop mais nga mo nayebi mutu moko pe na preuve na otangela bino kombo na ye bandoki ewolo nzombe na nga bandoki baza ebele bakufi te omoni yo lia na ombonga ba voice na biso kala te on va te tanga le kombo bango so baobanga nga na okotela rina te na privé ayebisa nga kombo na o nga na otanga yo mpo nga na afia zozoloko kilo te nga na banda teatre na nga succès oyo lobo boye te tobandaka dalenea nzambe atomboli biso toke liboso moi basuccès na bino ya bakisi yango bookoka te zozoloko kilo moyo kaka bavoice otekango ifoku ya bamongo batangaka ma matanga biso bangala tozalaka polele likambo na mutu te na obanga mutu te mpo biso tozalaka liboka oyo ata otuti nini okokuta ngai naza wana naseli ngwi donk loba mama toyeba bango nzambe na ngai nazalaki te naye kokuta makambo akafumba nzambe na ngai oyo nini kindoki ya moi to ya butu to ya nini na moma matanga bavosi bozoteka kaka ozoluka ni mbongo asomba uniforme to mbongo otya cotisation nzambe eza pasi eza pasi mingi sikoyo mokolo baoyeba yo okosambwa makasi sikoyo oloba nini omelaki bombe to ozalaki na kwiti
wanda oyeba mambo wanda osala te tokobimisa yo kala te. Il faut que tanga comme on est en privé nani tanga awa parce que tanga na otangela parce que bo yebi sanga na confirmer ngam de sanga na poto et puis au confirmer ngam na Kinshasa to yebi ngalo koma mutu ngo so tanga na otanga ya fatika o seksanga lelo ozombongo ebele zozoloko kilo kabongo botanga ka atoyeba embala moko topelisele moto mbala moko botanga ka mbala moko bombe ti wapi mama mai se sopani ayebana ka mbala moko mai loko se sopani kaka ayebana topupole ka mbala moko to enchaîner makambo esila président zansi soka voice no akoto na privé na tangelo komboni président Gesho na yebisa o pauvreté à niveau 0 poti likona bokenda otika boteka ba voice lokwa yanga boza botinda isusu boza botinda na nga star botinda la bino bapesa bino combien ba 1000 francs. Oh là là, pauvreté à ma casse, elle va être président Gesho. Parce que nga princesse liko na otina salango. Parce que to sel rwandeni. Il est là aux ambons ebele parce que ba voix chez eux côté ebele donc ce que kotika katindi, ce que kotika katindi. Bellevue baksa admis mususu ko, hein? Abaksa admis mususu comme ça. So yaza en ligne peut-être va faire sauter bateau nyonso o baza va infiltrer o tozo so qui pèse solo na yebité mais o tozo croire que baza va infiltrer ba mekano ko longa na attendant c'est triste hein. Pardon, bon excusez-moi na quantité mais mutaraza ma réaction instantanée donc pendant que les gens se plaignent du coup normalement voice ye azasora yokatini mbamora wow théâtre non et bon yo zalali yo ne zambe batina yo te zombe na bande complexe yo zozoloko kilo ngana lendelo kana zozo Cheka c'est fantastique Moussa théâtre moi j'aime le théâtre en tout cas pour moi le théâtre c'est un métier job pour moi. Bandeko franchement bandeko bazanga groupe voice au princesse sala qui pendant vous excuser que ya ilus voice au na tinda ki eza ya film et eza émission au ba sala kala siko na so kango déjà koti kuna bandeki bazali mama bokilo e kabongo batanga to lembi na zebisa yo batanga takuto ngo wa bayeba ina bangwa toyebu batu pe bazai ata pe ndoze ba mabo kuloza oyebi no ta mibale oyebi mibale bazawa ya sepela ndesiko na il faut pas bomba leta la kisaka mungala aka siko so pesi ka kanda tangi na ebatu mama bokilo e kabongo batanga to lembi na zebisa yo batanga takuto ngo wa bayeba ina bangwa toyebu batu pe bazai ata pe ndoze ba mabo kuloza oyebi no ta mibale oyebi mibale bazawa ya sepela ndesiko na il faut pas bomba leta la kisaka mungala aka siko so pesi ka kanda tangi na ebatu tanga mama il faut que yoko toyebi yo bomba kana ote oza na polo baka na vérité oza mungala ya bien tanga tozo lukande bato wana tanga loko ape déjà olobi yake o asala yo tanga muto na toyeba ye soki il s'agit que toko suspendre par tant tika na site na wana tika na site na. Bonjour bandeko nyonso tout ba comédien tozawa na si na moi silence na lobi douté parce que j'étais trop pris mais ba comédien tozandeni awa bane ba ozora ba voice ya ba ki ngote kango mais quel degré de pauvreté ça c'est quoi ça et puis poser banga otanga bango ocho ba duchi ocho ba siko awa Aminata comment Pamiche ce bon nango bon la biso ba privé bon pesa biso ba koma ba to wana te otanga bango awa. Mais qui est-ce que nous devons avoir peur? Qui est celui-là au biso photo banga pour entendre la combonner? Mais comment quelle mendicité, quel dégâts pauvreté oh ils extrême pour retirer pour appeler ça mbongo. Ça c'est regrettable hein? Vraiment c'est regrettable. Aminata so bozo ka biso awa Pamiche boyata na privé pour ça ba komba ba to biso moto tanga bango. Et plutôt dévoiler bon mission.
Bakombo yango baocho tangela biso Engambe Patrick Muchopi Kaluji dada ekwaki wana na webe kututé na itibo tsubo tinde so photo na Engambe Kaluji Muchopi na la bino na privé. Je dois vous parler ce qui est bino mubote, mais c'est inconcevable comment les choses comme ça doivent se faire. Ngabo zo message bozo vocal nanga obo panzango partout. Mais comment les comédiens doivent se comporter comme ça parce que tant ils ont de preuves que Engambe Muchopi Kaluji na dada quoi que ba message vocal à bateau. Mais ça c'est inconcevable. Je ne peux jamais supporter cela. Comment ça doit se faire dans le groupe? Non là Engambe Muchopi na Patri na Kaluji na privé. Vous devez m'expliquer et où tu vas ma Kambouana. Et là, quoi qu'il y en a, parce que vous tenez les photos comme ça,